moi na oyo atangité à quoi apporter nini la société. Vous savez, on nous dit la plus belle femme ou bien la plus belle fille de la vie ne donne que ce qu'elle a, sa beauté. Mais la plus belle fille de la ville, certainement, doit être celle qui est intelligente. Elle va apporter son intelligence dans sa société et kozala malamu mingi. Biso Kilongo TV tokanisi pour contribuer à l'éducation à bana pour que lobby tolesa nzoto tolesa pe bongo. Olesi mwana na musuni, olesi mwana pe na bongo, olesi mwana pe na molimo ya banzela ya nzambe. Soki bongo ya mwana ele malamu, c'est-à-dire akosala pe musala ya malamu. Ndenge kokode mayebisaki ngai abi mbongo esombaka mayele te kasi mayele nde esombaka mbongo. Soki mwana za mayele akoyeba kosomba, akoyeba kotonga, akoyeba kosala makambo ya minene. Merci mingi pa na bino nyonso, c'était pour moi une façon de vous remercier. Nabatnyos va soutenir Kilongo TV. Merci Mingi Nabatnyos va soutenir Rabbi Maving en particulier. Merci Mingi Nabatnyos va soutenir Fondation Rabbi Maving. Quant à moi, je veux dire merci à ma collaborateur Nanga Nyoso. Sekisinga nasege abakiselinga petia koseka oya Yesu Masi abini singa nabini mabine zangalo yemo yawe Vous pouvez entrer, venez voir. C'est la chambre des filles. Les enfants dorment ici. Ça, c'est la chambre des filles. Vous voyez, elles dorment dans des positions. C'est comme si ça elles ont leurs valises. Et celles que vous voyez là, ce sont des valises. Vous pouvez voir prendre les images. C'est la chambre des filles. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, amis de Kilongo TV, bonjour. Bienvenue dans notre émission Télé Surprise. Télé Surprise, une émission où nous allons vers les démunis, nous rendons visite aux vieillards, aux veuves, aux handicapés et aux orphelins. Voilà, aujourd'hui on est ici au centre Maman Sabina Angeli, quartier 1, juste à l'entrée, quartier 1, première entrée, non loin du terrain Bouddha. Voilà, on est ici, on est venu rendre visite à nos amis avec la famille Maurice. On est venu voir nos amis, leur apporter la joie, la gaieté, l'affection qu'ils ont manqué pendant longtemps. Et les pains qu'on a amenés pour eux, c'est ça. On a le riz, les semoules, et puis le pampers, les... Na mwen pe bana mikete ah ouais, il y a pampers. Baza Baza ah bozana bana boni. Bana toza baza 17 là. 17. Totalité na bango. Nombre nyonso baza qui 35 enfants. 35 enfants. C'est là qui la réunification par-ci par-là des choses comme ça. Bazotanga. Bazotanga ba nyonso. Nous avons quelqu'un qui est là, elle étudie, un finaliste et les autres baza dans ma classe. OK. Namoni tant de visiter ndako namoni place moi sur Intakana. Ba condition ba ofanda moi pas si. Oui, ba condition ça passe mon numéro ba réalité tellement difficile avec les paix que nous avons tout ça l'effort quand même va se retrouver. L'État ne tient pas guère de ses enfants, toi tu connais. Ce n'est que nous les privons, on trouve comment te faire pour que Bana passe quelque chose. Voilà. OK. Maman s'habite en santé, ça bien. Elle bien, elle a un peu bien parce qu'elle est malade, mais c'est pas que moi malade. Voilà, nous allons procéder à la remise symbolique parce qu'on doit partir et pasteur Kossi, je ne sais pas, ouais, un carton de lait comme ça.
Pasteur, c'est un profil pour... il va remettre chez voilà. Allez. Merci Mingina. Oh, bosaleli biso nzamba pambola bino bokaniseli bana o bazangi baboti, bazangi ba parents. Yango vraiment tozo vivre le ro bosali biso boto comme isko makanisike tozana baboti, baza ba ya kosunga biso. Merci Ming. Merci comment nani? Comment na Naomi Mwadi. Na mieux en classe ni. Dans la 6e électricité. Oh, moi c'est électricité. Oui. Ah, yo comme ingénieur moi aussi. Ouais. Merci beaucoup Naomi, à la 6e finaliste Azaka Awa. Et je vais parler avec d'autres enfants. Nanya Oloba. Nanya Oloba. Parmi les enfants. Il va y avoir Sony. Comme si tu regardes tous les binana bino. C'est bon d'aller au bout Sony. Ah, Boni. Bien. Comment on a? Salim. 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 Au bini ndeba ndeba ota bino la même logo. Pesi ba merci nzamba bakse ba ngebele. Nzamba pesa ba mboko ba kantira biso wa. Merci. Merci beaucoup pour les couples qui nous a réunis aujourd'hui. Nous sommes très fiers de vous. Que Dieu vous bénisse encore beaucoup. Voilà, Banande Baza. Alors, sur les enfants, situation difficile. Bana O Mingi Botina Balabala, avec grâce à Maël qu'on avait aidé. Tout bien avant comme Kobaya pour Babimana Station Bazana Yango. Merci encore pour le Babiso Teboya. Bon, monde de Zan. Toujours quand même, c'est qu'à Kotia Bango le Souchou. Toujours que ce espace à Mounene, tout Tia Bango Ndaka Mounene pour Bazala Bango no Skamoko. Mingi batanga parce qu'on est dans classe. On a un problème avec cahier, avec uniforme, problème avec ici, avec malaise, les autres qui bango, toi problème avec mousse parce que est tellement social. Ceux qui allaient boler ma bisote boya nango. Bisote remercie nous sur le sous nous sama pambola bino, ba faire un peu que liboso. C'est que vous allez beaucoup quand ça biso na ndenge senge beaucoup quand ça biso pour bana oyo ba koma batu. Voilà, merci comme je veux. Merci beaucoup. Papa Dema. Papa Dema. C'est Peli Peza. Papa Dema. Ah, wapi mona. Oyo. Vraiment na sepeli. Pour vraiment eloko penza o bosali vraiment. Donc to monia ngoloko la ndoto ndenge kaka yeli ka bubu. Vraiment to sepeli. Mais surprise. Oui, ezala ya sukate, ezala pe ya libosote. Donc vraiment maman bokitaka kaka boyaka kaka boya kosunga biso vraiment tozana pasi vraiment po bana awa to yebite soki to kovanda sumbula mobimba soki ndenge nini po nkolo esika azolinga alongola biso tokende esika mususu mais tozoluka place makoki ezate yango wana vraiment bino na tuka nde bino bosunga biso boya kotombola biso po bana oyo bazonga susu libanda te lokola donc ba commerce ya bana ya ndako balamu kaka ezala kaka bana ndako po siko donc soki bakeli susu libanda vraiment eza pasi yango wana vraiment na sengi bokende libela te boyela biso penza tozala elongo na bino yango nde na suki wana merci. Papa Rabi taonyo soza reconnaissant pa Nzambe na ndenge azo simba mitema batu to sala kambela na Kilongo TV koyebisa ki batu to soutenir ba orphelin ba verbe démuni ezala bato ba yoka biso et résultat nango yango to somona. Merci na couple Maurice papa na biso Maurice pe libota mobimba oyo baye Congo mais ba sepeli ba visiter pe bana na bango na kati ya ba orphelinat et Nzamba lola kanisa bango Nzamba lola pambola pe mama Sabine ozo ko encadrer longo na ba encadrer nyos ba papa bazawa Nzamba pambola bango ezala ngo ya liboso te pona biso na Kilongo TV eza chaîne moko social 100% social muto no s'abonner te s'abonner et tant bozo tala biso ming tant ba vieux mata ezo pe sa chance na ba orphelin ba démuni ba tout monde songolo pakala ba zo quelque chose partager image oyo ndenge maman Solange a partagé ka et bota pasteur Gabe bota mususu pe bato na pe basunga mamsu ozala makoki te ya kosala ndenge couple Maurice basali mais mamsu ozala makoki ko partager ba vidéo pona bato mususu batala basala pe ndenge bandeko basali yo pe mukolo kozala kosala sala yango n'hésitez pas pe ami balé to baka sambela pona biso équipe ya Fondation Rabi Mavinga pe ya télé surprise tozala toujours fidèle na oyo confession to pesa biso to bazala nini na conscience to continuer kozala toujours na conscience que tomba pesi biso loko to pesa ba orphelin to mona ngeza ya biso te et prière na yo ko sunga pe biso pe ya misato ezali
contribuer, peut sans la possibilité. Ne refusez pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Copie me la tête, que ça la motobola, tant aux amas coquets au salaire yango, ne compose la macoquia au sunga, yako tang sa, toi qui a tort les autres tanga, toi qui m'a garanti $100, $2, $1, $50, $10 et que sunga, bande ko bazwa place fait que bana ba zo escarola, nzamba la pambola biso, tika to sambe ensemble. Kolo merci pour Zamala. Totomboli kita bokonzi na yo nzambe obongo na kate. Olobi ceux qui muta kangi matoi pona kria mobola akoganga emo pa ko zoya noté. Obi motozo pesa pa borpelin, motozo pesa pa bato bazangi azo devisa yo. Comment nzambe na biso azana nyonga moto boni boni akofuta. Kolo tango futaka eleka ko leka. Seigneur kanisa bande kona biso awa ya mama Sabina kanisa bana biso pambola couple ya Maurice nzambe ya makoki nyonso tango nyonso parce que yane koke na bango ba vidéo elo banzambe tika okanisa bango na kombo na Yesu Kristo za kolope mo bikisi ndeto sambeli to recommander fondation Rabbi Mavinga pa na yo batela équipe nyonso fondation Rabbi Mavinga batela chaîne Kilongo TV batela bande konyonso o bazana service ya ko sunga bato mususu Zambia makoki nyonso loko mukembe zonge pa na yo na kombo na Yesu Kristo za kolope mo bikisi na biso ndeto sambe peto lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Toliana bana. Bon yo fan welcome ni mama bo. Tilime. Olia bombo. Olinga bango. Ya tolia bombo Apa bato babela aminu nde ba olia bombo. Na bela aminu. Why David? Ah David yo bela aminu. Olugolia bombo. Mustafa yo. Mustafa Kolia. Ah, boyo bela aminu pona nini? Logo taya. Ah, ya bela aminu pona nini? Ah. Boyo ya bela aminu pona nini yo? Yozi. Yozi. Nanya zinante. Yozi. Ye baba ya bela minute. Kasno tu mabolo bata. Na liboko wana bazwa. Ye baba ya bela minu. Ma. Bakose yo makamtele matele mama stana ngai. Bakose yo makambo abela ane minute. Yo bela minu. Le ba bela aminu ba kosele makambo zo bombo lia na yo bela no minute so si manger bombo ça aussi viens prendre Master zo bombo yo bela no minute hein. Merci beaucoup à Énorme Kaleng. Merci beaucoup à Coco Dema. Charisme Boé. Merci beaucoup à Yamo. Merci à vous. Eh, mon cuisinier Nabiso Molambi, ya yaozwa. Molambi, ya poussa na yo photo so na Olambani tabuna. Olambani. Na fufu. Fufu na nzona mnene yo mto bala. Olamba inozo BDBD. Soso combien de soso? Ils ont 4 soso. Et kokabino nazela. Nazela de mes soso. Aujourd'hui Oto memaki yango bo sepelte so sepelte beta maboko allez biso kei botika la bien
Nzambaza Nabino, hein? Merci beaucoup. Au revoir. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango lelo toza awa bomoni pembeni na ngai quelques fournitures scolaires na mimi yango mpona kotalisa bino échantillon toza na bakaye toza na bacrayon toza na bastylo toza na basac to mpe babag school toza na bauniforme quelques échantillons yango totie awa mpona kotalisa bino mosala wapi oyo fondation Rabbi Mavinga tozali kosala rentrée scolaire kala te tokokoka kosunga baorphelinat nyonso te ya Kinshasa kasi ndambu oyo tokoki kosala na lisongi na bino oyo bosutenaka Rabbi Mavinga bino oyo boencourageaka biso bino oyo bomotivaka biso pour que tosala bageste ya boye amour et compassion tolobaka na devise na biso amour et compassion toza na bolingo esengi tozala mpe na compassion tosunga baye baza na mpasi baye bazangi nde tosepelaka mingi ntango bobengaka biso ntango boencourageaka biso oyo nyonso oyebiki atindelaka Rabbi quelque chose Rabbi zwa ata oyo Rabbi osaka mosano malamu zwa ata 50 euros 100 euros 200 ça dépend oyo nyonso atindaka Rabbi kende komona baorphelin kende komona baveuve tosalaka yango lelo toye koremercier bino mpona confiance oyo bopesa biso Fondation Rabbi Mavinga bopesa biso équipe mobimba ya Kilongo TV na confiance oyo bopesa biso mpe toza reconnaissant na yango nde tozotonda bino soki orphelin moko atangi lobi akomi moto c'est une façon pour nous de contribuer na éducation ya bana avenir ya mboka na biso eza na bana soki bana lelo batangi te lobi bakokoma babrigand lobi bakokoma bafaser lobi bakokoma bakobanda konuire lisusu société de préférence tosunga bango ntango oyo yango yo moto ozotala ngai yo motu oyo osaka bageste ya malamu to pensaka mpe kosoutenir baorphelin peu importe bato oza na confiance na bango benga contacte bango sala bageste wana biso tokosoutenir yo ekozala malamu mingi mwana oyo atangi te akoapporter nini na société vous savez on nous dit la plus belle femme ou bien la plus belle fille de la vie ne donne que ce qu'elle a sa beauté mais la plus belle fille de la ville certainement doit être celle qui est intelligente elle va apporter son intelligence dans sa société et kozala malamu mingi biso Kilongo TV tokanisi ko contribuer na éducation ya bana pour que lobi tolesa nzoto tolesa pe bongo olesi mwana na musuni olesi mwana pe na bongo olesi mwana pe na molimo ya banzela ya Nzambe soki bongo ya mwana ele malamu c'est-à-dire akosala pe mosala ya malamu ndenge kokode mayebisaki ngai abi mbongo esombaka mayele te kasi mayele nde esombaka mbongo soki mwana aza mayele akoyeba kosomba akoyeba kotonga akoyeba kosala makambo ya minene merci mingi epai na bino nyonso c'était pour moi une façon de vous remercier na bato nyonso oyo basoutenir Kilongo TV merci mingi na bato nyonso basoutenir Rabbi Mavinga en particulier merci mingi na bato nyonso basoutenir Fondation Rabbi Mavinga quant à moi je vais dire merci na bacollaborateurs na nga nyonso je dis merci à Coco Dema Oaza Simabilili, notre réalisateur, notre chargé de Makambo Ebele. Je dis merci Pasteur Kossi. Pasteur Kossi, chaque jour, collaborateur Nangaïpe. Merci Mingi
na pasteur Herbie, merci mingi et pas pasteur Ringo Mambote, merci et pas pasteur Jean-Paul Mata, l'homme de la foi, merci et pas Regen, merci et pas Igor Silou, bandeko tozana bango na barfelna, merci mingi et pas énorme Kalenge, merci pas Nayo, merci pas maître Roli Kouchi, merci maître Mouké, merci Angèle Kinkela, merci papa Kosi Mazebo pour notre soutien Nayo, merci mingi et pas Bernadette, merci Fondé Kabea, merci bandeko nyonso oyo apoto bosoutenanga vraiment, merci pas Nabino nyonso, fiston Bastien de F international, papa Duval Kasongo, papa Nangai Dominique Kiele, Mona Moussakata, merci mingi pas Nayo, mamé Méline Zemba, merci et pas bino nyonso vraiment na soutien na bino fondation Radio Mavinga yango malé mbeto zokende malé mbeto sala ba action oyo kozala concrète et kozala malamu mingi oyo nyonso alinga contacter biso ba numéro est affiché et tout soutenir ba orphelin tout soutenir ba vieux amour et compassion. Merci Fondation Radio Mavinga.